MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote papa et aux autres na likambo zemi oui analyse zemi normalement fallait nazo ngana osala analyse zemi bandeko. En tout cas, boli misanga peut vous permettre ngai parce que quand tu es bisa ibino que matière au pasteur Marcelo apesi biso ezali nzoko. Donc jusque là misuneza nano. Na omona na musika lito ezali nazo bunda na buka dans d'ivoire. O ngana linga penza yango wana parce que yango nde mutu ezala riche. Bato musu ba wele la mipende parce que baninga rolia misune. On a la richesse. Donc jusque là on a décortiqué et belé à kolobezali. On a bateau bazo zonga na cadre ya ote songi réseaux sociaux bilobela nanani nana etali bino. Menga na yebike musalo to kosala eko fungula bato misu eko éduquer pe eko kangola ba captive. Bato bazaki enfermé na ba église ya ba zombie. Na bandenge mo boye neti bible lobi lo moto kotika la cacher sans qu'elle la révéler nzambo kufungula ba misu malé. Alors likambo azemi bandeko ngonge yande moke mais bona na choité parce que bela rolo bezali to landa analyse ya makoso avant live wala kaki po la kaki live na live wana tangwa ye. Non, avant aya live, à la kaki live. Na live wana azaki d'accord tena passer Marcelo. Alobi ako invité ye aya na live na ye a poser ba question. Et na avant live wana Makoso a soulevé ki ba point a pesaki ba piste tellement ye pas mutu ya recherche azaki na ba dossier, azaki na ba élément azaki na ba matière alobaki yango pe ke no ba tindeli ba élément que Marcelo abali chiza na ye que la chiza za na zemi effectivement eza ba biloko tozoyoka et neti biso to welisa roya rolobate déjà na zui ba dossier avec des confirmations outi na famille à Mama Blanche na roya la bino matière bolanda ndeko ya Blanche ninga zo pasola nteke dinga zo vendre boa ngaite ndeko ya Blanche ya makila avec des preuves. Alors pour na loba mingite boyo kana numa makoso parce que yende mutu afungula biso misu côté wana ngana bana oyo kana musika na banungu nungu mena boye na ondima parce que bakanisela mutu mabete c'est vrai ça na possible za la bongo mais tant nani makoso aye parce que makoso bana o défendre passer Marcelo banda liwa ya Mama Blanche balobi ale ya rien bazo te moi si j'ai perdu une femme boutique boye bité bizarrement tant makoso aye alobi non mais quand même et ça la rappelle boyete na logique ko kende boyete c'est vrai il faut bala na yo mais quand même boyete Marcelo abimisa ba élément abimisa ba piste et boyoka
malgré la bannière, on a moins katika toyo kata une minute à faute de temps. Et puis bon auto mais qu'à expliquer. Cette femme qui se mettait à genoux sous la pluie pour prier avec son mari. Cette femme qui a donné son cœur pendant 20 ans, qui a permis que le ministère devienne grand. Et maintenant qu'elle est partie, une autre veut venir manger tous les offrandes. Oh, hey. Maman Blanche. Maman Blanche, oh, Maman Blanche. Yeah, Maman Blanche. Ah, on est dans le combat Blanche. Maman Blanche, oh, une autre femme est venue manger les offrandes là-haut. Quand Pasteur Marcelo n'était rien, personne ne me regardait. Maman Blanche, tu l'as lavé, tu as prié pour lui. Marcelo est devenu quelqu'un. Une autre femme est venue manger. Même pas 200, un an seulement. Wow. Femme est mauvaise. Je vais taper fort. Laissez-moi ne m'attraper pas. Parce que nous, les pasteurs, nous sommes des gars où on ne sait pas traiter les femmes. Donc, mon père le temps, ma fille, je dois te voir. À quel moment le pasteur Marcelo a fait toutes ces étapes en moins d'un an? En moins d'un an. Ne m'appelez pas. Voilà, ils ont commencé à m'appeler pour m'intimider. Voilà, ils ont commencé à m'appeler pour m'intimider. Ça ne prendra pas. Ça ne marchera pas. Je vais en profondeur. Pasteur Marcelo, votre affaire est suspecte. Soit cette femme était sa Kisa, ou bien Aïcha est enceinte et on veut l'épouser pour tuer le dossier. C'est sorti. Tout va sortir aujourd'hui. Tout va sortir aujourd'hui là-haut. Tout va sortir. J'ai dit, partagez le live, c'est maintenant vous devez capoter. C'est aujourd'hui tout va sortir. Soit la fille là, elle est Kisa depuis longtemps. Soit la fille enceinte. Et elle dit, j'enlève pas. Donc il faut précipiter les choses pour faire créer. J'ai dit, j'ai l'information, j'ai le dossier qui est là. Pour m'insulter, moi je chante. Pour m'insulter, moi je danse. Incroyable. Vous m'insultez, moi je m'en fous. Tobi Pasteur Marcelo Nenga Zalaka. Camille Makoso a précisé, a éclaircir à l'Obiboé. Abanina royo ke la Blanche mawa. Mama Blanche asoba wei ba monaka enzambe. Soko pesa Blanche ata 10 minutes karata la mambozo le gana RD sa mona bitumba tozo bundela e. Ah notre Blanche. Makoso aleli alobi moi so banda ko fuka mana sambola. Moi so zora Marcelo na neya informe et vide. Ye mo aloba ngwa zara na ilokota zalaka ilokote. Il fait dire ilokote plus ilokote gala ma papa. Ye mo passer Marcelo aloba ngo. Blanche andima na lulenge wana muto sala ye ministère comme alelo ministère parce que derrière un grand homme, il y a une grande dame. To wanga na yango te. Muto sala Marcelo eza Blanche. To wanga na yango te. Bande ko ministère comme ministère. Moi si akufi na ena kaka. Makosa opposer question. De mba démarche nyonso ba étape nyonso ba sala pona kolinga mwasi po bo mesana po bo yebana po ke ndoko bala Marcelo asala yango ndenge nini na inane ye muto uti ko kufela mwasi wa bana ko linga soi disant makasi bon on analyse na sala yibino c'est ça mais malheureusement ba bali ko comprendre te alors alobi azana ba dossier ba élément ba tindeli Marcelo ba li chiza na ye ma chake on a kana ba question mark ba supposition ba entre guillemets alobi ou soit Aïcha Zanazim ba précipiter ma camp bon personnellement et Nathalie bino quand même photo ba encercler zemi no boy ba congolais ba zoomer libala ba encercler zemi bon et cause appelle ibumoto ebité mais ya onde muto ezolobama mais est-il que ba to baza kotala ngonga ba baza kotala mikolo ba baza kotala ba moi ba lobby Pasteur Marcelo, problème était. Mais Aïcha botama avant avril était. Toko tanga na misapi. Moi na ana rassuré vous sera botami avant avril, abotama na 3 kilos té parce que li chomba 3 kilos azalakate. Tozoko compter ba moi. Soki ka moi na bimi avant avril. Abimi na plus de 3 kilos. To de la kara ya ba kilo ba ma chombe donc tozo ba déjà que no bi et mi côté là ina filé donc ozo soma ambona yo neti ba église à Congo ba suspendara ba touté mais ils ont ça quand même pas si marambongo et ça quand même pas si moi je vous ai dit tant boroté ya batou tant boroté de maliboso batou rassurez-vous que boza banda kisa ce n'est pas moi c'est la Bible alors Mbeli na yo moko ekatio mbeli na moko ezokisio kaka Pasteur Marcelo ba bordiro ya betela biso ba marteau ya martelela biso na landi vidéo moi Pasteur Marcelo alobi hein un frère a opesa moi na moi si bisou na litoyi ezolela moi
Mais tu as l'esprit de l'impudicité. Le papa, pasteur Marcelo Monsanto, tu as un niveau même busy à l'état, mais ils ont une impudicité, tu boite, ton zimi. Si tu as un bateau, tu as un bateau, si tu as un bateau, tu as un bateau, et beaucoup de gens na mitu. Bon, mon de place kondi maya bato belé zo comme pio Bible lobi Nathan wasuka. Kondi maya bato belé ko se refroidir à cause ya batei na basali ya lokuta pe ya mabemi sale comme bimalibanda. En tout cas, bande robro limbisa ngai mam na zolo bana inventé te na créé te. Ezara o miswe moni donc du coup tokolobela yango. Tokolobela yango. Tokolobela yango. Dossier Zemi. Balobi ba welisi parce que Zemi. Quand on a ebisi bino ke ngongeze belete et deuxième vidéo na zo tie la bino boka ndenge ndeko ya blanche ya makila zo ko expliquer que effectivement elle était Sachiza. Bango ba yebaki comment bozela bolanda vidéo ya mibale boyoka ndenge zo pesa ba pista zo expliquer qui était Aïcha parce que Aïcha banda ko ya na Congo. Bango ba yebaka e blanche yebaka Aïcha anzambe triste. Lord have mercy. Tala, lorsque vous servez Dieu, rassurez-vous que vous êtes dans les vrais. Bah, c'est la binoma kambo, c'est inévitable. Mais tant qu'on a nzambe ya solo, à défendre yo, à confondre ba inena yo, à justifier yo. Mais si c'est pas le cas, nzamba sera pas ramutama bete, ndelo ko sopa pe. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana yo international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekurusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Mokotea kukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu
intouchable. Par ta mort tu m'as rendu invincible. Aliwana yoto komine la santu. Lise kwa na yoto komine balongi. nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi me par son son na se métamorphosé osimi mosambo maladi na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pase alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki elinga moko mais comme nzambe na biso anya kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko tata mpona kolinga sele mpona ngai.